Ma Mission TV, le miroir du monde. Pourquoi on s'en est mal? Juste un zambé zali. T'as un zamba juste. Zamba juste au contraire juste un zambé où me la namote. Bon, Evelyne azalaki mutu, azalaki pe na ba makambu na ye ya malamu, azalaki pe na makambu na ye ya mabe. Mais ces derniers temps, Evelyne a changé qui mode de vivre na ye. Koku fone c'est comme ça à nos qui bisongo. Parce que la monnaie kalamoko okozwa idée. Et ça peut-être que la monnaie qui souté, s'il faut dire la vérité même 2020 mon na monnaie qui était. Mbaswe umeli vraiment te que o ekusala ta ba 5 mois, to ba 6 mois, mbaswa de umeli te. Mbosa jongo kaka yemba la moko ebandi ye e panzani. Et bien nazaki na ba ronki, nazaki na ba tout ça so na bango. Na moni to vana ki na IPJ na ba 20 ans na ba grand frère na biso na Tibokole, to vandi na ye, ti ba 22h moi je suis partie. Et le vendredi moi sanga ki akufi. Ah OK. Evelyne Kamo Lopez aza cousine nanga. Oyeli na bandi bino nyonso bozoka na ba réseaux sociaux ndenge ezoleka mbasu babwakilaki ya mupende. To libanda pourquoi ko sala ekane mabe. Donc Evelyne ezaka to sala ki mabe parce que les ont séquebelé bon. C'est-à-dire ataka toujours ko seka kana ye azaka na mo bongo malamu. C'est comme ça ataka bongo. Mais azaki mutu moko na début na no comprendre te azaki soka monene comme directement à lobi na yo. Bino bondo mo na ndenge nini tango ndolo beno. Bino zabasi yo bino tema pas c'est ça yo no ba na début c'était difficile ya comprendre ye. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso na Ma Mission TV, chaîne à référence. Na ba émission nyonso o vraiment to mesana ko laksabino les Congolais de tous les partout. O vraiment bolingaka mboka na biso République démocratique du Congo. Alors Ma Mission TV to sur la trop politique, musique, même ba comédien to yambara bango a na Ma Mission TV. Lelo toyambi Sonia Ndinga o azali moko ya biso ba journaliste ba pandisango na Numérica TV na Ma Mission TV poto mekempe ko clairci bino ko solola ya moko na biso oyo auti kotika biso Evelyne Kamo Lopez oyo vraiment azali kosa musa na e nde biso to salaka na CBS. Alors lelo to solola na Sonia Ndinga banda jeudi Evelyne atiki biso kaka boye. Alors eloba mitro mutu na mutu alobi on ndenge na ye tantôt azwekelo ka mutu tantôt asalaki boye mais biso tolobaka vraiment trop te na télé po to panzaka sango yango lelo tozana Sonia Ndinga o azali moko ya biso to sara ne musala ndenge moko na République démocratique du Congo. Bonjour Martin. Ça va? Oui, ça va sauf que vasalement les abisso et à concert na biso ya Kamo Lopez atika biso puis à son âme. Mais ça va. Alors Sonia Ndinga lelo ekoyi pa na biso po mingi bato balobaka kaka baartiste comédien moto bazokufa mingi baloba liwo ezalaka kote moko boye mais lelo mpe biso tobungisi quand même moko ya biso oyo tosala ne mosala ndenge moko Evelyne Kamo Lopez. Alors Sonia Ndinga Evelyne ntango oyoki ke akufi nayebi te esalaki yo ndenge nini soki okoclairci bato de tous les partout au Bolanda biso na Ma Mission TV, chaîne à référence. Martin dit franchement doit y aller sali presque battement se passe. Pour ne pas dire que Evelyne Zaki na baranki na Zaki na battement soit la baronte mais Evelyne a kufi ya sali batebi les passe a sepelisa qui peut battre na Congo Evelyne ndo sala musala na ndenge segeli to yebi ata mwadaki mutu avec pe na ba défaut na yebi ba qualité na Zaki ebele Evelyne ka kufa na ye en fait moi je me dis koku fone c'est comme ça à nos qui bisongo parce que la monnaie kalamoko okozwa idée et ça peut-être que la monnaie qui souté s'il faut dire la vérité même 2020 mon na monnaie qui était les jours la monnaie qui c'était le mercredi la monnaie to vana ki na IPJ na ba 20 ans na ba grand frère na biso na Tibokole to vandi na ye ti ba 22h moi je suis partie et le vendredi moi sanga ki akufi donc j'ai dit et à Koufi, j'ai dit, voilà, c'était le jeudi qu'il a dit ça Koufi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, mon nez n'a pas essayé, n'a pas essayé. D'une santé, c'est quoi? Bien, ma santé, ça bien. Avec la voiture, on est RAF 4, on est combat, déjà, il y a mon ami lobby, c'est que santé, ça n'a bien. À comme il est bien, à bien qu'il a marre, ça se zoom, on est moussala. Et après une semaine, parce que Zaki, mercredi passé, à Vancouver,
après une semaine je dis ça ok je te dis nazalaki ngai te on a ba heure nini on a nazo formation ba 21h donc nazalaki ngai te je me suis pourquoi nayebaki ye eza balingo mosusu tolekana bandiza moka bato baolelobika ape ya sonam mais papa sona tozoyoka boza pourquoi oyebaki ye na mino banga moko pourquoi nayebaki Evelyne ibena tala kaka to datala ba concert mosusu to datala ba confrère mosusu mawana ngeza makasi ni naza musikote donc c'est un peu ça. Alors Sonia Ndinga donc moko ya biso ye o ya Numérica TV tozane na ma mission TV. Alors Sonia bozaka na ba groupe moko ya ba WhatsApp les amis de Boye fondation Kingani ni na bino bosala ba organisation ya bino ya ndenge na ndenge. Alors Evelyne pe azaka na kati ya ba organisation na bino Evelyne Kamo Lopez est-ce que au clairci biso d'abord maladie nini o Evelyne akufi na ngo bien problème nini Evelyne azaki na ngo ya moto bien likama nini oyo avant wana itakaki liboso si akoma na maladie oyo akufi na ngo o biso ba congolais tozaka bato ya liboso soki mutu akufi ya koloba na ndenge o mutu amesana koloba mais information na source omona mutu aluki te omoni liwa ya Evelyne Kamo Lopez biso nyonso tobeki ezaki mbaso azaki consort biso yo mbasi ekomelaki ye oyo bakendaki kotala bakendaka kotala ye akomela na mbaso babokelaki mbaso et après mbaso ekosila mwa mokie yebika soki babokeli yo mbaso il faut comme na forte fièvre moko boye et tout à malaise yango nde bimide kuna biso na liwa kolobaki Evelyne azalaki na problème ya motu biso sa moki toya baproblème ya bato mais na kondima te ke soki moto yango asalaki yo mabe okomisa ya niveau okotisa etina kati ya mabele aussi sa vie na ye aussi sa carrière na ye obosani eke aza nsima aza na baleki na nsima aza na bandeko aza na bacamarade oyo kopesa bato nyonso mpasi kaka po asalaki yo mabe toza bato donc tokoloba te parce que kaka nda kufi nde aveni azalaki mwana malamu non toza vraiment bato Martin nga meme nga na baproblème na ngai yo boza baproblème na yo moto aza parfaite na mokili oyo aza te mais tokoma ntina niveau que ozwa eloko moko bokela moninga malade mpo akufa. Alors na CBS azaki na grade nini otokoloba te mosusu azaki mokonzi moko boye bato baokela ezuwa ou bien tantôt libanda mpo bato baoloba toyebi te ke CBS te mais tolobi kaka par rapport ya eloko aza na première dame te ya République démocratique du Congo aza jeune fille oyo azobundama mpe bandeko ne bazali mwa moke azwi apartage na bandeko ne mosala na ye nde yango wana vi na ye tomonaka asalaka mpo atravaillaki na CBS mpo lelo atiki biso. Martin ngi tokobaka te ke poto en fait naza na information sérieuse ya CBS te oyo toyebi ke Evelyne azalaki journaliste ya CBS et grade ou pas grade pourquoi kosala ye ka mabe to libanda pourquoi kosala ye ka nde mabe donc Evelyne ezaka moto asalaki mabe parce que ya basalaki mabe moi je connais Evelyne pour na sœur na ye Judith Yalita en fait dans la bana langa pe presque ngo mwa kala ye pa bana ngo kala mais na tolaki na to kokutanaka te les jours to kutana na ye sœur na ye Judith singanga bise ya to na kutana été moi j'aime pas parce que oyebi kanda sala émission na ezaka loyenge quand elle parle demain na ko mama mungala nga no ba Judith nga na kutana été moi ezaka loyenge nga nga ba fia loyenge na presse et tout nga na un peu commis benda na mais Judith nga non Sonia azaka bien sœur na nga azaka bien et tout et le jour na mona ke mkwali bosso je te dis nazaki donc émotionné quoi nde natalaka ye ndenge azalaka te yambanga bien tosola na ye bien donc amesa nanga kala donc oyeba nyonso toyeba na Evelyne bongo donc Evelyne ayaki ndeko na biso aza moto azalaki na baproblème na ye azalaki mpe moto azalaki na baranki na ye mais tema so moto akufi tokoyeba baranki nyonso te mais pourquoi kosala ekande mabe alinga mobali ya mutu niyo nazoloba na alinga mobali yango ya mutu ayibi eloko yango ya mutu po tokoma na niveau kangisa ekutu ata na la police mais tokoma po aza ndeko na biso ayiba mobali oza bapandisa ngo ayiba mbongo ya mutu ayiba eloko ya mutu pourquoi koboma ye pourquoi kosala ye mabe juste nzambe ezali tala nzambe ajuste nzambe ajuste tokanzaka juste nzambe umela nango te nzambe aza juste eza bababe mosusu tofutaka boye mosusu baparent mosusu basala yango tozofuta bamasumu mosusu parce que baparent mosusu basala bamabe moko boye pourquoi pas kotika nzambe relation na ye entourage na ye toyebi ke ezalaki azalaki mwana malamu kolandela mpe
moi bato mosusu bazalaki mpe na ye bamakambo ebele kotuna bandeko mosusu mpo aza mwana mwasi aza jeune fille oyo aza kutu mokolo te mais babwakele mbasu mbasu yango ezalaki place nini pende na likolo gauche babwakeli mbasu na pende na likolo gauche ta niveau douleur ya moyebaka mbasu babwakeli mbasu douleur mwana mwasi na ndoko yoka oyebi kona monaki Evelyne le mercredi ngamo kona milobi Evelyne comment kokuma niveau babwakeli mbasu uvandi lisusu ubimi na opena longo pa na oti au na chambre uvandi na poso conduire yo moko donc il est à l'aise donc c'est que miyebaki déjà mais comment non Sonia pour te dire que akomaki déjà bien en fait des mois à monter boikele wana monique mutango comme bien tena kende ce ko renforcer malade ngwa kufa lisumbala po bato mosusu babengi bato mosusu balobi babite tantôt botunela biso nanu avant ça l'émission pour nasinaki bato est-ce que abotola mobali ya motu te est-ce que ndezala kaka baza na rankina na bato moko boye te bagarçon moko boye te ou bien ndenge nini alors il faut to comprendre place wana babi mbasu yaka kaka boye te mbala moko babotelaki mobali alekabaki babotele mobali na mbasu babotelaki mwasi mobali na nga yango nabakeli mbasu aleka pe lebali mobali yango ebayaki na mokili ayaki na mobali yango na mokili yango babotoli mpa bapara na mobali payele bapara na ye do basangisi bino do elingi kobapeke bokokabwana na bino mpe bokino mpe okabwa donc elakisi te ke soki alingaki mwasi mo libanda nde esaleke yo obakila moninga na mbasu ye moto ayaki na mokili oyo te espace na ye na CBS il faut changer moto mosusu il faut changer ekomanke biso ata bachanger moto batie moto espace wana akomangaka biso eloko oyo elini ekomeli biso akufi donc akelibela ozonga te eyateki balongole na CBS akomi na chaîne mosusu parce que auta mpe na CBS tatuni ba RTGA et tout mais eza ke alongo na CBS te akufi aomankani ka biso donc ndeza wana akufi na mbasu donc babwakeli Evelyne Kamo Lopez mbasu na mopende yango ya gauche balandeli yango traitement c'est bon et puis bakomene kokuma bien lobi na epe na mars azozongela mosala na ye so ntango atikaki wana espace ne ezalaki kocontinue pa motu moko oui c'est un programme eza mosala mosu mpe azwaka mpe bavoyage des fois azwaka voyage akina mboka moko boye puis motu mosu akoo remplace ndesinga mpe koma nango na voyage naki epetre mboka moko boye motu mosu aremplace ngai tout ça mais kokufa te alors Sonia epa na yo Evelyne mpo biso bakritikaka biso balobaka pourquoi tobombaka te tolobaka nyonso na ye mabe na ye malamu yango moni ma mission TV ezaka chaîne à référence partout dans le monde bandeko na biso badiaspora bapesaka biso confiance na message oyo topesaka bandeko na biso même bana mike bakolo batalaka vraiment ma mission TV alors tobombaka te na ye mabe na ye malamu tolobaka po ezalaka kaka keso moto akufi tokomobwaka bafleur tokomosa non balobi tolobaka mpe nyonso ya mabe oyo atambolaki nango topesi mpe conseil mpona bino surtout lisusu soni oza mwasi nga mpe naza mobali tolandaka likolo ya bien mpo esala bien alors boyebani na banani na famille na ye en fait Gaël c'était pas vraiment une copine c'était une amie kaka consoeur et tout pour ne pas dire qu'elle était vraiment pire non mais elle était consoeur ceux qui événement moko ezali ceux qui sorti moko ezali aussi c'est comment tout le monde ani naïba qui est grâce à sœur naïe Judith Yalita au gars moko ba concert na biso naïba qui est bon mon tout ça kufi to luka beaucoup plus ko baka ba défaut na pesi Judith mes condoléances donc mbote place bazali donc ceux qui muta kufi na mo est important to baka ba défaut muta kufi o ezaka ke to baka beaucoup plus ba témoignage parce que biso nous za mabina to ba tout à l'heure biso nous za mabina biso et puis azaki le comment ba doit comprendre été même ngape la début na no comprendre était azaki ba vérité moko loba mbala moko c'est-à-dire yeso almoni le komba moko directement peut-être vérité wana yango luki moi likambo te bosonia non moi je ne pense pas lobelo mutu po ki soni place azali je ne pense pas yango le faut tidaka muta buma po lobela ki vérité moko bo et azaki ne gentil azaka na ya sekaka na ye obi ke ngamo ne fona azaka no téléphone émission bo mais ndeni na osala émission sekebele bo c'est-à-dire azaka toujours ko sekaka na ye azaka na ye mo malamu c'est comme ça azaka bongo mais azaki mutu moko bona début na no comprendre te azaki soka monyo le kam directement alobi na yo bino bondo mona ndenge nini tango ndolo beno bino zabasi yo bino tema pas c'est ça yo no bana début c'était difficile ya comprendre ye prévenir no linga même pour kutana so binga tu vois mais au fur et à mesure bozo kutana mutu au fur et à mesure bozo vanda na au comprendre ye
azaka boye. Il pas comprendre que son azaka boye. Bon vendre bien. C'est tout. N'avez pas comme ça non facilement te luka ko yeba non monte comme ça nae. Et on a lukina vendre na yeba ye, j'ai compris qu'elle est comme ça, il pas compris que son elle est comme ça. Ils ont ndenge mabe ou bien ndenge bien façon na yazaki. Non, izaki na ndenge mabe. Te dépend na mutu ndenge ozo encaisser message à mutu. Moi mutu so façon zo lobela yo et dépend na yo mutu zo encaisser ngo. Est-ce que en question bien et mutu so façon de bana c'est planer na vie na lobaka na ye. Ah, il dit quand mais quel pardon et tel ba ça ba disbéchance de paroles là-bas. Mais mutu so se sentir gêné. Pourquoi le binanga boy, tu vois? Lelo akufi na mbasu esali onde. Ah, c'est mbasu. Journaliste, chroniqueuse, tout le baga, tout pour tout peut se bâtir très belle pour déjà à sa tête qui biso. Est-ce qu'il m'a fait le conseil pénal? Et elle lui voit son mort. Quelle façon de mourir? L'amour fait partie de notre vie. L'amour fait partie de nos vies. Moi, Koufa, ça existe à biso c'est bien qui te Koufa. Mais quelle façon de mourir? Quelle façon de mourir? Tu es bien qui te Koufa. Martin yo Koufa. Non Koufa. Bah parle de son soupe Koufa. Bandé comme soupe Koufa camarade. Mais quelle façon de mourir? Elle vient à Koufi à l'équipe 35 ans, je ne pense pas. À Koufi trop jeune. À Koufi vraiment trop jeune. Et il s'en va. Attends, il y a une bandale. Il y a juste une bandale côté à maman colonel. Maman colonel. Juste la famille. Kimbondo, Kimbondo, la bandale Kimbondo juste côté à maman colonel. L'avenir à maîtriser, on était qui na maman colonel, on a deuxième avenir après. Vous voyez, est-ce que alors, merci vraiment na Nebota la mission dans ma mission TV. Chaîne à référence, Martin et invité Safizé, le lot, Nazana Sonia Ndinga. Alors, tous on appelle Oyo, to bengana nous, Judith, pour y le là. Pour bien qu'ils en aient. Alors, c'est on aille, cousine aille, voilà, mais bazar on balait trop. On balait trop. Y le là vraiment bazar aille. Au classe Pébiso. C'est mieux. Parce que on va payer belé, à Koufi, c'est mieux. Et moi, quand la famille a expliqué Bissot vraiment. Et Batunion Sobo à la Bissot vraiment, bah, yo, quand on peut tout mécano ko benga, maman pas en ligne. Donc, tout ça, pour nous, sur la pour Evelyne Camou Lopez, vraiment, Atiki Bissot, na maladie, bois qu'elle est mbassou, et ça vraiment, et loko yamabe, donc, tous en abolingo. Na kati ya mboka na biso na République démocratique du Congo po tolinga mboka kaka te tolingi mboka après tomilingi pe biso moko po bato balinga mboka baza na intérêt moko boye c'est-à-dire olingi mboka na yo mais olingi mutana na mboka te oza na intérêt mo yango mona bato belé bakenda na poto bachuka na bambeli ba congolais ba congolaise ba chuka ba bambeli ba wela na babiloko ezanga tina po bolingo eza epa na biso te. Alors oui, bonjour Judith. Ma mission TV, hein? Ma mission TV, toujours en direct. Bien. Toujours dans le plateau. Toujours en émission, toujours dans le plateau. Ouais. Boni yo. Allô? Oh. Judith, peut-être place à Zali. Réseau ezali vraiment bien té mais toujours. Allô Judith? Allô? Peut-être réseau ezali bien té. Allô? Peut-être place ezali réseau ezali vraiment malamu té tout mikasuko bandelo ko benga epo pour comprendre des émissions il y a muto akufi mais tout le bien. Des fois faut que ba conseil ba parents ne puissent aller bien. Maman nanga balanga Sonia tu sais soko moni mutana esimba te bengana na ye kabona na ye na ndenga bien pour ne pas que beaucoup ma ndenge moko makasi comme ba guerre makasi omoni soko zo sepena na mutu moko boité et que mutana zo betsa comme baku mingi kabona na ye kosala mabete kabona ye ke ozo forcer que amitié omona ke bofinga naka après bo finga naka asengo pardon bongisi bo finga naka asengo pardon bongisi. Allô? Pardon, tout ça, Judith, Namoni répondre. Allô? Connexion, peut-être place à Zali. Oui, allô? Oui, connexion place aux Ali. Bon, tout le monde place à Zali. Vraiment, avant un problème, il y a. On dirait place aux Ali, on a un problème à connexion. Hein? Est-ce que vous déplacez tes places aux alliés?
connexion na biso ya mboka na biso République démocratique du Congo bon nzambe osunga biso mboka et tambola toujours malamu namoni aza un problème ya connexion donc place azali moins que peut-être atteindre biso ta voice pour toyoka pour biso a connexion ça très bien la vitesse OK pour tout continuer sur Sonia pour toujours qui est déjà voilà donc ce que Monique yona mutu moko zo simba na monte ngala ko conseiller on de ko moninga allô Chidit on a un problème à connexion to moni na luki partout réseau déranger ngai na déplacer moi ke na zo kabino siko ah OK boni moi muke kaka ah OK alors Chidit Yalita Tobengio, toza na plateau ya ma mission TV, batu bazotalo partout dans le monde. Tobengio pour na problème oyo ekoyi ndeko na biso mopanzi sango Evelyne Kamo Lopez, toza na Sonia Ndinga awa na plateau. Alors juste toninga ki tozwa moi point de vue na yo o mekempe ko clairci bato bazolanda yo par rapport ya liwa ya Evelyne Kamo Lopez oyo avec na CBS. Ah ok, Evelyne Kamo Lopez Matisi moi volume hein, olobi moi makasi hein. Ah ok. Evelyne Kamo Lopez aza cousine nanga. Oyeli na bandi bino nyonso bozoka na ba réseaux sociaux ndenge ezoleka mbasu babwakilaki ya mupende. Yango esali ke ndeko na biso Evelyne Kamo Lopez aye bozasu na mokili na biso te. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que Mbaswango est déjà combien de temps à souffrir nango banda ba boki laki? Mbaswe umeli vraiment teke o ekusala ta ba 5 mois to ba 6 mois mbaswa de umeli mbosha jongo kaka yemba la moko bandiye e panzani nde ba ekulandela ndenge sala toujours balandeli pota pe komi nango kosila. Donc, pote comme kosila, nde ba fièvre comme eko sala ye, nde zalaka ba fièvre, ayo kende hôpital bakangi na malaria ya 4 plus, wana ezalaki aomela ba kisi, akoma ina epe bien, se sentir nanga bien. Nde zala un moment jour e utoleka, jour akufaki. Na poko na ngwa yo sala crise, nde ayiko kufa mbala moko. Alors, biso toza ba pandisango, toza kana ba makambu, toza kana belé, ba problème belé o et dérangeara vraiment surtout vie na biso ndezalaka. Alors, est-ce que par hasard entourage naie ou bien eloko motema yo posaka nae, est-ce que azaki na problème moko boye na mutute boye nde batu moko pe bandolu kele problème te boye. Oyo yebi ke bobo kele kamba mutu soki azana batu mutu azaka na malamu pe bolamu na ye makambo ezalaka. Bon, Evelyne azalaki mutu azalaki pe na ba makambo na ye ya malamu azalaki pe na makambo na ye ya mabe. Mais ces derniers temps Evelyne a changé qui mode de vivre na ye. Akoma ko éviter vraiment même place au makambo ezali amona na asute. Donc soka mona na ye amona na yo. Soka mona na yo peut-être ebi ke bozalaka na ye. Oh ba ikiri ndenge zalaka ba journaliste belé to monaka il faut mona moi clic moko boy to ebita za pe na batu na ye mususu bando so la bazaki bien. Bon to comprendre te eloko ane utaki wapi mais il faut ezalaka moto a motema mabenda sala ki yango. Yepe azala na vérité moko te. Azape na vérité moko te bisaki bino à propos nango rien. To ebeloko te mbasu bandi mbuma rouge bimé na mupende. Amoni ga lokwa neza nzoto ya mo ba changement bandi mbuma we comme panzana ezo mata panzana nini bwe me olokolo na sali nini na jelo kwa mutu te nzambe ozali to comprendre que mtema mabeza na bato ebele. Alors moi message pas na bande na biso pe ba pandisango na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo même bazan na politique même bazan na sport même bazan na musique moi message moko po na biso basi surtout mibali ba mutema likunya wana etant que oza vraiment ndeko na ye oyo ngana okyo baka eloko moko na loba ngumi congolais a moté ya mabe congolais pone eloko mukie okoluka bebisa vie ya mutu pone eloko mukie alalisi pe mutu donc oya sali yango tozo continuer koloba ngo ye pe ye a ofuta yango
akofuta yango po Evelyne azali akende ozwela kwa mutu moko te o biso to reconnaître to mutu moko boye te tant okutu avandaki ye moko azwi avandi kote na ye moko asutuka boye mbasu nzambe ofuta mutu wana mpe olanda ye ofuta liwa oyo okufa mutu wana eza ya somo koleka ondima te kande tooloba boye nzambe mpe likolo oyoka totika muteya mabe batika muteya mabe motema mabe efutaka te oboma muninga obebisi yo polisa ye so nango nini yo oza libanga yo okufa te yo oza libanga okufa te so eza bongo nzambe ye moko azwaka lokumu po tozoyoka bato mosusu balobi revanche na bino vraiment ekozala makasi tanto ta mosusu ndako moko ya nganga mpona koelimine mutu mbala moko ezolobama tro te biso tosala bongo te biso tokota ndako ya nganga te mais justice ya nzambe ezali kaka ndenge tozoloba ndenge tozolela mpe nzambe azoyoka nzambe alalaka te animbaka te azoyoka kaka nde tozoloba mais justice ya nzambe ezala makasi alors merci vraiment matanga eza siko wapi po opesa oclairci bato tu baza na niveau ya poto et puis matanga eza na bandal matanga eza na bandal esika Evelyne na bande ovanda na bandal wana kota molar wana matanga eza place wana. Alors nalingi juste est-ce que okopesa numéro ya téléphone na yo ya bandeko baza na niveau ya Europe partout dans le monde po pe bakoki ko soutenir ko aider ko benga pe ba conseil pour esala bien bako contacter bino bien comment? Ok, pas de problème. Numéro est à plus 243 89 96 plus 243 89 96 83 134. Bandelango bien? Plus 243 89 96 83 134. Alors, merci vraiment. Ma mission TV, Tikio, to continue mission na Sonia. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Ok. Alors, Sonia, on a appel ya. Judith Yalita. Oh, Azali vraiment déconné. Azali déconné. Pour appeler na eba evini psimane. Azali vraiment déconné. Taka ne boloba. De boloba na kanda nyonso ke mutu asali bongo yepi enfuta. Kistanza mezaka. Makasi hein. Yonabi, ce que mon mutu asali mabe. Pourquoi zaka juste nzambe te? Yanzambe zaka makasi matamta konsulter yanzambe zaka makasi. Yo olelisi famille makasi bongo olelisi baninga na yo olelisi entourage na yo olelisi entreprise ono sala abotiti olelisi na bana bon na bana ba cousine bana ba nièce ba neveu nyonso olelisi yo ovanda kimia est-ce que yo kozanga Sonia Ndinga alors to komi na suka déjà alors ma mission TV c'est juste cette pour to clairci ba tout vraiment oyo pe ba comprendre dossier yango bien te yango moni to bengisi yo to bengi pe Judith ba to balandi na nzela esinga na biso alors message ya suka pona to kabwana et puis ngana olinga yo pe opesa numéro de téléphone comme ça ba to belé pe ba benga po esala bien ya message ya suka ezaka ke ba fondation na bino bani na bino est-ce que organisation. Oui, tous les organisations, tous la famille presse et zawana et tout, tous les organisations presse et en organisation là déjà et tout, tout perdre peu concerne ce cas-là, organiana et au moment qu'il les cas qui tous ça effort peu tout le canon famille le balikambu, tout est battu tout pour ça là pour na nous se presse tout s'organiser. Un message à Kolo Bakaka, tout l'ingana. L'amour est plus fort que tout. Au moins tout ça bolingo. Mais tu peux pas niveau kanda soukame, l'amour on est réclamé. Mais tout ça peut maramba bien biso ba chroniqueur ba journaliste c'est ça maramba bé to pesa message na TV les obebi ça peut éducation ya bana belé ba parents belé ba sepela na biso te ceux qui okufi même télé même tout monde a ba polémique ezala partout ya kaka média ligne te mais même ba télé na biso tout monde a trop de polémiques wana esanga pe artiste e o fingi pe o bana on peut ba yoki donc souvent je me dis eza bato soso alors avec un politique ni enda kwa ina mutina entreprise en sala et là tout ça qui respect moi je vois des jeunes na mona ba film sous pena Martin so vérité j'ai des amis na monde internet na bino ba belé a au fond peno bi internet na biso bon internet voilà au manquing au moins où ta CV non excusez nabi qui exactement ta télé mais encore je parle bon excusez la façon quoi ya koloba obi na vanda apenda bo obi mais la fille oh to za kana ega za respect internet c'est comme c'est impoli bon
Moi, j'ai des amis d'Internet, Parce que la connaissance, on est mboula. mais comme c'est impolité, comme c'est impolité. Imaginez, comment il faut finir parents et pas tout. C'est ça ce que nous avons sur la Koufi. Bon, to la kaliwate, mais quand même, Moussa lo sala bien té. Ce qui va être au niveau moko ya marque à un niveau à meilleur. Non, mon émission est venue avec la TV finga par an. On a loba. To landa mama kolo. Ce qui c'est bien, mon toi c'est le Moussa ni malamu, nzamba ako kende likona lola parce que to boy ki mbaso. Il faut battre ba finga. To za na respect. Moussa ngo pe to kuti ba ya pe liboso na biso. Exactement que ce qui est à l'époque, on a monique et succès les qui est là, on manqué là. Non, bah il peut pas se comporter malin. Ils sont réciproques. Ok. Ils sont réciproques, tous se respecter. Tous se respecter. Il y a beaucoup plus de gens qui ont été dans bolingo. To baby éducation, il y a ban abatu belé, to makambo. Alors, Sonia to komi na suka, biso ezaka bolingo, ezaka entre biso ba pandisango, autant où yozo finga na TV jour kufa. Ma finga na omutege kunda yo. Alors, to lingana to tika makambu ya kubwa kila rabatu bambaso. Mingi tamso mona pe biso ba journaliste était quand même. Mona mwa mutu moko libanda aluka kizuwa abwaki. Maladi est venu cause on peut presse ntabwa keli était. Même sous libanda. Batolo bakapo to bata presse. Mais c'est pas muta presse ntabwa keli mususu. Nzambe kanda yebi na yeni mutakufi peut-être batengela ke kuma muto yebi on sait jamais. Mais to lingana. Bato la pe biso baka bata presse. Bato bato so la téléspectateur ba pe na ba ronkina bango par-ci par-là. C'est fini. Alors, Sonia, numéro de téléphone ou bien bon, c'est le numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on a plus de 143 928 62. Plus de 143 928 62. Alors, merci. Ma mission TV chaîne à référence. Tout le matin, à moi, tout boire à boire. Parce que tout le monde va aider famille. Donc, il y a un numéro. Oh, j'ai dit tu as ça qui et puis Sonia Pazawana, Sobo Bengi, Marambo Sola, pour Sonia Zagana Bango et puis na j'ai dit alors merci vraiment na batutu pour service de confiance Martin Engi invité sa fusée WhatsApp yangwana Facebook ezali Martin Engi tozana évolution ya matanga ndeko zala toza toujours pour to l'aksabino vraiment ba élément pour boye ba réalité ba tomabe na malamu au bazan kadi Sonia Ndinga merci ndenge au pessibiso temps to yambayo na ma mission TV chaîne à référence. Merci Martin. Alors, merci vraiment. Ma mission TV, le miroir du monde.